Belé liboso ba poste télévision na bino pona kolanda Mag FM magazine message ko pesa bino toujours basango na lokota ya lingala tika ete kolonzambe mokela likolo na se nzambe ya mpungu tulendo a continuer toujours ko batela kabino. Tikato fongola Mag FM ya poko lelo ko yebisa bino ete population ya commune Ntele kuna na quartier Manenga bazali kobika na likambo etali pasi ya mai na courant bozo ba detail nango liboso ya kamera ya Enoch Mafuka. Tozali na commune ya Ntele na quartier Manenga degré population ya côté oyo bazali kolela makasi na likambo etali mai na courant. Balobi bayebaka te soki bakonzi babwakisa bango to pe quartier na bango ekoma zone rouge po soki otali mai bazomela ekopesa yo pasi na mawa. Balobi eza na député moko kutu ayokela bango mawa asalela bango mwa encadrement pona kotokelaka mai mais eza toujours na état moko ya mabe. Kasi tango bamonaki kamera ya Mag FM kokita kuna na quartier na bango bazangaki maloba te balobaki boye kamba kurana ya mai tozwaka mai o ezo kule ya mai ya njili to mai ya mabulu mais ezali ke mai forage to pompe ezalaka kala mais ekufa biso awa to ana difficulté kaka ya mai na ya courant soki possibilité okozala okotela biso ba pompi to lumière to zana molili vraiment na mbuka na biso boye to sela ka mingi ba torche ba o bazala ba panneau ba kotia ba ampoule na bango na ndako papa to ka likuta bete likamba mai to ana difficulté moi source moko so tali source to mela mai oyokana mawa moi député moko anda ya ko député ko na matanti ayokela biso masala biso ka moi dali moya mukie mais mbula so beti na mai ouais baleka zo leka na mai ya banie na mai ya source to mela nyonso esangani en tout cas pas likuta bete to na posa courant to zap ateka ya crédit wana to zaka na posa courant pene kota na mboko bo so tali bien banda kumefuta mamba 10 000 suku rekoti to futa bokoma na combien. Likambo ya boye ezali kopesa pasi pe mawa bakonzi ya Régie des Eaux na bakonzi ya Sinel botala nanu likambo ya bandeko baza kote oyo po bazobika vraiment na pasi ndeti kaka bato bazalaka na bisika bikauki nzoka nde baza na bango kaka awa na ville province de Kinshasa. Yango biso awa na Mag FM tolobi kaka bobwaka pe nanu liso kote oyo po dossier ya mai na courant ya quartier Manenga ezokende mabe makasi makambo ya boye kitoko te. Fulmoko et salami ya monene kuna na prince Kimbanteke pe situation nango komi déjà pour déranger population bozo ba détail nango liboso ya kamera ya Enoch Mafuka. Toyebi te soki ekoma nango momesano na likambo oyo etali salite awa na ville province de Kinshasa. Tozali na commune ya Kimbanteke na prince oyo ekenda ti cimetière. Degré bato ba komisa na bango yango prince esika ya kobwaka kande matiti na bango. Tango population oyo evanda kandinga ndinga ya kote wana ba mona ki micro ya Mag FM bazanga ki maloba te. Oza lpanga chef Kutime Fumungando. Tombo olamkaka na tongo bomoni fulu oyo. Ta aba oteka biloko olia. Typhoïde, amalade comme bébé ndabe bangungi tolala soute. Prince Nzele beba tokenda makolo tiboyi. Poto zo transport parce que pour les kaka a on a solo au kokate. Tozo souffrir na Kimbanteka to ebite so pesa ngo mukongo. Zela eta robeba moite. Leti fulu oyo. Donc souci na ngama na ngo fulu oyo elongwa. Donc elo sabiso bien te bangunge pai. Donc mamalade belé kaka to zo kaka. J'espère qu'avec le nouveau gouverneur, il y a ville province de Kinshasa, M. Daniel Bumba, tu sais que à disposition pour tout me camper cause en bas poubelle pour permettre biso ceux qui na bisika na biso to tila ba mate tondi ma musu to ya ko se retrouver to bois karango na ba poubelle wana usinga biso pena makasi. Population ya côté oyo baleli kaka na bakonzi ya mboka batalela bango likambo oyo etali fulu oyo po kote oyo ntudi na ntudi.
bakinoa balobeli likambo etali écart d'âge ya mwasi na mobali na kati ya bolingo bozo ba détail nango na elema oyo. Tala tambola na mokilo mona makambo pe mona yo Mark FM mokolo ya lelo to s'intéresser na likambo écart d'âge na bolingo entre mwasi na mobali po mabala oyo et tona na ba réalité belé na ndinga kusakana te misusu balobi mobali foza na mokolo ya mwasi po risque zake mwasi anu na fa mobali soki enda za mokolo kasi nga mususu balobi waya bolingo ki para âge te ko kamwa te bolingo fe équipe âge po biso basi tokola anoki nakopesa âge na ngai emso na ngimo na muke yo ko ndima nga bongo me famille bako sepela nga bongo te zo comprendre comme njike abala ne mama mobimba bo njiro ne bando swanga me yo so sepela nga bongo est-ce que bano pekisa bato ba finga nga bongo bolingo eze loko ya deux personnes bayokana soki bayokani ba se mettre d'accord entre mobali na mwasi ekipa âge te soki nzambe alobaki wana mwasi ya vie na nga ata lekinga na âge fona za na ye peut-être ya za na 70% réussite ya vie nga na za na 30% réussite so to sangisi to sali 100% réussite ya vie to ça la vie bien et bolingo za rasa nsabino mbali boyokana ce boyokani bo progresser bien et la âge to linga moto aza plus qu'inférieur ako peut-être robela mutu amso ko simbakis mais so lingi mutu aza supérieur peut-être ako guido bien pendant un jour aux années okola bien c'est ça bon te bolingo ki para nango âge te mobali azala mokolo bien mwasi azala mokolo soki abalingani bolingo na bango ba okendeka liboso makambo yao azala mwana muke azala mokolo ekipaka nango te. Ah oui kaka ndenge balobaka l'amour est aveugle veut dire bolingo kipaka te ozala mokolo mwana muke koka to aveugle otanga te il suffit kaka miteme ezala convaincre ko vivre ensemble bino moko boyoki 100% information maluwa toujours olingi okoma kololo pango na prima ngondo ya pamba et pas président Ziko Mukanga oza mobimba bozo ba détail nango na elema oyo. Toujours déterminé pour accompagner chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo na vision na ye ya développement ya République démocratique du Congo. Président Ziko Mukanga Makile Lumumba akitaki awa na commune ya Maluku pour na ouverture ya quartier Mukanga 2 awa précisément na Menkaou na cadre kaka ya opération Koma Kolo Lopango. Souci na ye président Ziko Mukanga ezalaka congolais nyoso partout azali alongwa na via kofutela azala na oyo yeye lopango tina yango te opération Koma Kolo Lopango ekiti na commune ya Maluku pona yo congolais lopango ezali kotekama na $1500 ya pamba lopango ya 20 sur 20 opesi $500 na yo lokola avance oyo etikali okofute yango malembe botala bino moko ndenge ya kitaki na ba tracteur awa pona kofongola banzela ya quartier Mukanga 2 kwa planir nzela kitoko na supervision na ye moko Ziko Mukanga Kolo Congo ndenge bozali komona ezali na ngondo tote mona ya Congo Koko Makolo Lopango ekomi muke grâce ya président Ziko Mukanga surtout awa na quartier Mukanga 2 avec paysage ya kitoko boye na cadre na yango mwana yakini fungola matoyi yoka Ziko Mukanga azali ko organiser le 15 août oyo mobange na visite ya quartier Mukanga 2 pona kolakisa bino mapango kozanga te mwana yakini kozanga te memaka $500 na yo lokola avance zala na yango na poche ozala parmi ba première personne oyo bakozwa mapango na bango na même occasion Ziko Mukanga Kolo Congo Makile Lumumba alobi tirage au sort ekosalema pe 3 parcelles ya ofele ekopesama na ba oyo bako gagner na tirage yango pona ko participer na tirage au sort ezali simple les cas na bureau na avenue Victoire numéro 42 quartier Kauka na commune ya Kalamu na deuxième niveau ya galerie Efra au komisa kombo ezali ya ofele botala banzete ndenge ezali na mulongo banzete ezali partout c'est-à-dire eza biloko moko tokosala ebele oyo bino bako comprendre te
mais na lobby ete bana nyonso ya quartier Mukanga ba kinois bato nyonso balingi président siko boyeba ete koma kolo lopango ekwei siko na maluku tolobaki malamu ete le 15 ya mois d'août, c'est-à-dire le 15 ya 8e mois nde tozali kosala mama na événement visite ya munene kozala awa ba autorité nyonso gouverneur bourgmestre ya maluku bato nyonso bakoya awa tolobi ete visite ya quartier Mukanga D ekozala le 15 bandeko nyonso balingi baya transport ekozala ofele kolongwa quartier Truo na Masina na croisement ya avenue Congo na boulevard Lumumba tokotia ba bis ekozala ebele plus de 40 bis ekomema bato mpona basala visite le 15 na Kinshasa ba bureau ya Ziko Mukanga déjà eyebana sans oublier l'adresse mère, l'adresse principale avenue Victoire numéro 42 na deuxième niveau ya galerie Efra quartier Kauka commune ya Kalamu Bonwe Lisabo ya ebele le 15 août oyo mobange événement. Population ya commune Ontele kuna na quartier Campem bazali kolela toujours na bakonzi batele bango likambo etali mai na courant bozo ba détail nango liboso ya caméra ya Rabi Fuka. Problème ya mai na courant awa na ville province de Kinshasa et comment nango momesano tozali na commune ya Ntele na Campem kote oyo likambo etali courant kia dikibeni mai kutu kolobate awa bamelaka na bango mai ya forage mai yango pe selo ba information tozwi sur le terrain ezalaka nango kutu mungwa courant kutu ekoma nango mari de nuit soki eye 23h to 0h okomona nango 5h ekei population ya kote oyo bazali koniokwa makasi pona tina likambo etali courant na mai tango bamonaki micro ya Mag FM kokita kuna na quartier na bango boyo kandenge balobaki mai courant vraiment ça très difficile courant eyaka mwa moke na moi mais na butu eza très difficile mona bakati courant na butu or butu eza pesa insécurité tona beaucoup plus courant na butu na moi ikuti so bakata mais na butu courant ezanga te et puis tout on a besoin ya mai bata ba maison oh bambise pola bango makasi tout mama fo biloko epole makasi to ko le bambisi ne a ebele na basoso kure ebebisa biloko bakonzi ya régie des eaux pe bakonzi ya Sinel botala nanu likambo oyo na ngambo ya commune ya Ntele surtout na quartier Campem bandeko bazali kobika ndeti kaka batu bavandaka na kata kokombe nzoka nde bazalaka na bango kaka na ville province de Kinshasa yango biso awa na Mag FM tobwaki kaka mbela na bakambi ya régie des eaux na bakambi ya Sinel boluka nanu solution na lombango pona bandeko oyo bazwami na commune ya Ntele surtout na quartier Campem yango tolobi dossier ya quartier Campem nzambe tsa bango ka posoki te kia dikibeni kitoko te. Route ya mokali kuna na commune ya Kimbanteke ezali na eta moko ya mabe makasi kasi population ya koto kuna baleli kaka na bakonzi balukela bango solution avant bambule banda bozo ba détail nango liboso ya caméra ya Rabi Fuka. Tozali na commune ya Kimbanteke na quartier mokali bondimelanga libulu oyo bozali komona ezonyoko la population ebimaka mopanzi oyo kasi selo ba information tozwi sur le terrain bango moko pe bakonzi balekaka na bango kaka boye kasi bazwaka na bango solution te. Papa gouverneur de la ville province de Kinshasa Papa Daniel Bumba population ya mokali balobi otalela bango nanu likambo ya libulu oyo kasi tango batiaki bango mikro baloba ndenge balandaki bakameramen na babanga bondimelanga ezalaki pasi pe mawa po balobi balemana bango deja kofilme po bakonzi bazwelaka bango kutu solution te kasi yango biso awa na Mag FM tolobi kaka bolukela bandeko oyo nanu solution po kala te bamvula elingi ebanda po awa kaka mvula moko ya liboso okobosa na route mokali oyo bourgmestre ya commune ya Kimbanteke papa bana na ye ya mokali baza vraiment na pasi ya kosakana te
dossier ya nzela oyo ezokende vraiment mabe makasi kitoko te. Na cadre kaka ya article 15 bakina baboya na bango kisopeka bandima na bango kopi ya kotambusaka café bozo ba detail nango na elema oyo. Kinshasa tangu tolobaka RDC mboka elengi bokanisaka tokosaka bino moko botala kala toyebaka kopi ya koteka bati ya kopusa na chariot oyo te toyebaki kaka ke soki ozali na besoin ya komela café okena mwa coin na yo oyo bakangaka babanderole tope bamaputa pona komela café kasi lelo makambo ebongwana café ekoma kotekama ya kotambola epa ya bavendeur ambulant kaka ndenge bozali komona mwa chariot bien thermos bien miliki sucre bazali kopusa pusa yango wana na 500 francs ya pamba omeliti na okitoko kop oyo ezali kosunga ba célibataire ebele pe ba travailleur mingi o babimaka tongo aza na temps ya kosala tite tope courant ezali te awa ko courant ekoma nango fwen na ville province ya Kinshasa soki abimi na balabala akutene na bashayer oyo asombi mwati na ya 500 mwa lipa na coin ameli aleki nzela botala ndenge bazali kobalola yango azobalola nyonso wana azosangisa miliki na sucre po sala mwa feeling tango muta komela za nango boulot na biso to ndimate do sa boulot mais l'autre sale yango ka tala mamne ezala kaka vient moi mobalo wa oluka mo patrie nyonso monke oko sala ndo sali mais kontana ngote o mona ne na sala boye mona ne na sala avanti mais so na ta ba pia mo mike na ngaboye na voix mieux ndimate na sala boulot o za nango boulot o nisa monke o sala boulot asala na e mais ma bende zani ke ba mo confirmer o waka biso msu o congolais te kongolais ko be bona congolais te ba waka kaka mais za nango musala qui partait o nationalité. En tout cas, bakinois baboyi na bango koyiba balobi bako créer ba cop o ekosala ke esunga bango po l'état azali ko créer te na ngambu na bango bako luka ko créer po kinois avivaka na taux du jour balobi bako zela ya autorité te bako créer po bango ba se retrouver. Route ya Kimbanteke ezali ya kobeba makasi population kote kuna bazolela toujours na bakonzi bameka un peu kotela bango likambo etali nzela na bango bozo ba detail nango liboso ya kamera ya Enoch Mafuka. Commune ya Kimbanteke eza commune oyo ekenda sango ebimisa pe ba député ebele kasi ko banda Sainte-Thérèse po okoma kaka na cimetière ya Kimbanteke degré nzela ebeba nango na yebite to benga ngo nini mupanzi mususu kuna ba mama bakomisa na bango kutu wenze ya koteka bilamba tango bamonaki micro ya Mag FM bazangaki maloba te bakomunikaki boye nzela awa banda basundola nzela baye babwaki mabanga bakei elange bandi awa elange sili nzela esalamaka te biso mpe bamama tozwi nzela ngo tokomisa ngo wenze tokomoteka na biso na kati ya prince tokomisa ngo wenze bo biso tosala nini bayaka basalaka nzela wana donc tokenda inani donc 8 ans oyo nzela baosala te toyokaka baosala nzela baosala te nayebi te siko ndembula eluke banda boye population ezobima basuka wapi na ngai na seni vraiment basunga biso ba petit peuple net ba coopéra to ambongo to transport biso mo eza te to tamana na transport ba taxi ba mitoto tambola na ba charge na 3 heures na ba coopéra mona staki na maboko tamso ya mukongo na ba coopéra to demanda ko biso kada pour 3 heures ta pour wala transport. Papa gouverneur de la ville province de Kinshasa awa obandi musala papa bwaka pena nuliso kote oyo po degré population ya kote oyo bazali konyokwama toyebi te soki bazalaka na province to na capitale po dossier ya nzela ya Kimbanteke oyo ezokende mabe makasi. Tolakisaki bino importance ya nzete ya mbila awa na République démocratique du Congo bozo ba detail nango na elema oyo. Nzete ya mbila oyo mutu nyonso ayebi na français babengaka ngo le palmier nzete oyo okokuta yango na mokili mobimba
pona yango Mag FM est décidé kotalisa na bakinois vertu nini oyo nzete ya mbila ezalaka na yango. Esengeli koyeba ke nzete ya mbila ebimisaka mbila, kasi mbila ezali na ba vertu ebele. Na mbila okobimisa mafuta ya mbila, noyo nango tobimisaka mafuta ya nzika oyo tosalelaka mingi ba pomade pe babiloko ya ndenge na ndenge. Kasi mbila yango epermetaka tosala mafuta ya mbila oyo tolambelaka, mbila esungaka na oyo etali vision ya misu. Pe kaka na nzete ya mbila soki okati yango ebimisaka mpose, soki epoli mpose ezali pe na ba vertu ebele na nzoto ya mutu. Makasa ya nzete ya mbila esungaka biso tobimisa kombo oyo tokombolelaka. Pe kaka makasa wana tochaka yango lindalala soki matanga ezali, to soki pe esengo ezali, basalelaka pe makasa ya mbila pona kotalisa pe esengo. Kasi nzete ya mbila ezalaka tellement motuya, bo neglijaka yango te, esengeli pe na mapangu kolona ata nzete ya mbila po ezalaka kitoko. Kasi nzete pe ezali important pona nzete tozwaka pe oxygène na kati. Mag FM elingaki kotalisa bino yango, boyebele yo muto yebaka te na banzi okangi. Tokomi na suka ya présentation ya Mag FM mokolo lelo topesa matondo mingi na équipe technique pe équipe rédactionnelle mobimba soki na bimaki kitoko na bandako na bino bopesa matondo mingi na mwana mboka Rabi Fuka ozaki bongo sima ya kamera. Topesa matondo mingi na balandi minene ya Mag FM tobosente Mama Soleil Nzuzi Mwasi Nzambe Amza Tawaba le prophète Gilenginda soki na bwaki ete ndako na ngai kolala nzala yende nani Maître Billy Maloua Cléophas Muntu di Bantu bakisela ye papa Nzambe 3 fois boss et 3 fois président ngai na bino tokutani mokolo ya sima soki kolo eso zongite tika kimia ya mokonzi Nzambe tata erumela o mabota na bino.